fallait changer, il fallait quoi parce que quand on a ça l'émission, a déstabilisé, il fallait quoi ça fallait. Le stade d'Égypte. Tout bien le stade d'Égypte. C'est là. Musicien va me monter à danger international. Après de tout ce stade d'Égypte. Musicien va me monter à danger international. Après de côté de ça, stade Tunisie. Qui est produit que. Après le côté d'achat dans la salle de Tunisie, il y a 3000 places. Que la Tunisie va plein. Fallait faire ça mon tout content et banda na bateau ba banda konobe la fali. Yo moi te viens toi abeta combien de tours? Magi ba viens toi ba za bateau ba za na ba début ba carrière ba fali. Mais viens toi abeta combien de tours? A contribuer à la carrière ya fali té. A contribuer à na propre chaîne na yé. Parce que yé ce ka ya ko lobe la fali pour na ba intérêt pe ya ba boni. Tout le monde a fallu, tu as bénévole. Tu as bénévole. Biso moko to yebi ba bénéfice na biso na makambo to ko sala tant to ko lobi la fallu. Très bien. On lingo yo sala loisir na likambo mo ya lokuta. O kosa o fondé. Mais na ndenge ya vie réelle boye. Nzamba za juste. Pour fallu tant o sunga yo. Tant fallait le sunga on tamba zo mona. Ba sentir ango. Parce que nga moninga fallu ou rien. Fallu ou rien. Ah bon. Attends ma bé, fallu. Ngata fallait la ticket et toboka. Non, ceux qui ont critiqué, non, bon, ils ont kitoko, ils ont style. Ils ont style, ils ont mode. Ils ont mode, c'est un bon, à la ticket et toboka. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Oleki na nzela na ngai yo yawe ngai na yebi yo likambo monene ya motuya na zwa na vi yebale ekomaki balabala kote Israele eleka enga na leki mwasi oyo azalaka kotanga makila abikaki ntango asimbaki elamba ya Yesu nga nasimbi ye na chanda chande Nana simbi Yesu na chanda chanda ye. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont bénis en Jésus. Yesu anekiawa akotia wape amoningai. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles internautes, très ravis encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à abonnés fidèles, bateau ba partage et puis bateau ba commenter surtout ba vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Merci, merci, merci surtout na bateau yo ba soutenir biso de près et de loin. Merci vraiment na bino tout. Je pense que tous vraiment ensemble lelo nazanga moté na plateau lelo. Mbeli bino José Mania Malika avec qui tu remets vraiment que sur la tout sauf vrai aux actualités faire aux ala mieux placé pour répondre à la question de biso tout. Merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la bengaï maman sociale. Un grand merci aussi à les boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas et puis aussi à David Impérial Aigle puissant David Impérial, merci pour tout. Merci aussi à restaurant Yolo et Zone à Dallas chez Maréchal Les Souvé et ça c'est-à-dire que Kuna Balia Rabio Maréchal Les Souvé et ça restaurant Yolo et Zone à Dallas Wana Balobi Muto tout à Zabongo à Dallas c'est sur le côté restaurant Yolo et Zone c'est qu'on Komakité. Un grand merci aussi l'équipe Mobimba Africa Elengi Télévision où va vous soutenir biso sans oublier à Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa. Karine Bionsaka cosmétique c'est-à-dire que kuna ba produit importé. Karine Bionsaka merci pour les locaux aussi à la bana kin bana Congo pour contribuer aussi la vision un chef de l'État. Karine Bionsaka merci pour tout. Richard Tessa derrière la caméra sur Rosamé Moral dans la fond la biso ça là vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à José Mania Malika. Bonjour Keriti Timpi, bonjour Story, bonjour à tous les abonnés à Africa Elengi Télévision et bonjour na batutu balingara biso, batu balingara Malika Mania Mama ya Bajimo Paradis, bana suka nzambe, bonjour na bino tout au bosepela nanga et bonjour à toi et joyeux anniversaire à mon vieux la ponctualité de l'essence mon vieux Gelor Boulangongo ya ba Gelor alobara pas ça la cavier aux hommes on a tous eux quand tous à côté nini mon vieux Gelor Boulangongo je te salue vraiment. Merci beaucoup à vous, Meshimo Paradis, Banasuka Nzambe. Merci beaucoup, Nabino tout au Bolingara Malika Mania. Mère Adeta Kupumba, je te salue. Merci beaucoup, en tout cas. Rit Bote Nzambe, le poste number one. Sans yo, vraiment, Baten Nabiso et Koufi. Merci beaucoup pour notre soutien. Nabino Nyon sur Emerald Pedro. Je te salue aussi depuis quelque part. En tout cas, je sais que vous êtes tellement nombreuses. Nombreuses. Voilà, en tout cas, je vous aime beaucoup. Voilà, sinon bonne santé. Ouais, santé ça va par la grâce divine. Nzambazo batela nae nangolu nae en tout cas naebi que sans Nzambe mobulu quoi donc biso te voit toujours nangolu Nzambe. Voilà, santé ça va. Voilà, mais sinon je pense que les lots te remettra bien au sol tout sauf rien José Mania Malika et c'est symbole sous ya okuta na plateau moko ya biso mi balé. Je te tourner boye moi kala. C'est ça. Batu bena ba benga tellement batu ba benga pe sur recommandation ya bato balinga rayo. Bato basepela na musalo salara bana bosenga tout sur là vraiment au total culture na biso. Parlons maintenant de notre culture surtout côté musique au to mona ba artiste na biso ba osala pe misala très bien au pe ba kotombo la drapeau ya mboka na biso lelo comme on a fallu pour pas causer ko signer ya ko beta bongo na province s'il vous plaît o eza bongo capitale te na Lyon et puis na Bordeaux oyo to moni pas signer ba salle multi ko eza na ba nombre élevé en plus il faut tous à la claire comment on a fallu ko oser bongo nesi na ba place ora ba Lyon na ba Bordeaux toujours arena mania et ça là qui on comment et ça là qui on ndengeni déjà théorie soki loko on a koyo koloba déjà ba arena fali abetaki ba arena oui to beto mona il fallait abetaki triple arena arena liboso ezaki na Paris arena mibali ezaki na Londres ya miso ezaki na Belgique déjà loko pasi o ezaki déjà ko beta na mboka comme Londres ça dit ce qu'il fallait beta biso lelo na Bordeaux beta biso lelo na Lyon non mona loko pasi te loko pasi o ezalaki
akenda kobeta na Londres o mutu nyonso kotondisa kaka na facilité bongo te ozo comprendre omoni Keris lelo na culture na biso ya musique soki batu bazolinga kosala oyo peut-être afale azoloba te bakozala baotikala toujours baloko baotikala toujours baloko parce que moi je pense que fallait ayaka kolobate na haine fallait ayaka kolobate pour que a diminuer bango fallait ayaka kolobate pour que ala ki se bango que y a danger mais moi je pense que fallait ayaka kolobela bango makambo oh y a zo vivre parce que le Keris ne to zabo soki nga na vivre bonheur mo bo na za bénéficiaire ya makambo nga na sala c'est dire soki na mona ke na communauté na nga batu ba se retrouver na ngote donc c'est dire na wendo luka ko ya ko la musabino na babiloko mo bo to na ba message na ba émission mo bo c'est-à-dire que sortie médiatique, il a fallu pour faire plaisir aux gens. Ba sortie médiatique nae ezalaka pour na koya ko expliquer pour ayo tanga kombo na te ke Keris la muka sala landanga pour ne loko boité mais ayo sala sortie médiatique ce que za mutama yele omoni Gali Garvaria Gali Garveille voilà Gali bima 4e na Vodacom mais le tout au monde a Gali a commis peut vraiment ko paraître pourquoi peut-être tout le monde a que a vision ozo comprendre c'est-à-dire ça fait partie peut-être na ba langage au fallait qui koloba botika ko laisser musique et les sabino voilà ozo comprendre très bien c'est-à-dire le tout monde a Gali aza ko évoluer le tout monde a Gali azo kende Gali ba contrat au le so de bito zonga peut-être na ndeko na biso principal bien pas bima 4e na Vodacom mais tout monde évolution mon côté le côté c'est ça entre Gali différence c'est ça makasi entre principal bien na Gali bango tout ba bima ba 4e na Vodacom mais le Gali tout monde azo ba contrat aza ko évoluer le Gali azo kende ba concert azo beta musique o beta peso kende asani pe featuring na wata pe ezoape ozo comprendre très bien ça dit a kende na ligne o ba lobake bazo boya batu musique bazo boya batu o bazo lesa musique Gali pas parmi bateau musique ezo lesa bango mais Gali zo kende a kende na ligne ya makambo o grand fan na lobaki botika ko lesa musique ta ko lesa musique eza pasi parce que même na kate musique na biso to mo na pene que il y a des gens même na musique eza ko escroquer bango ozo comprendre ati mbongo ati makambu tu yebisanga mutu ko neti déplique lobango yemoko ke a côté studio yemoko a se produit yemoko abimisi pa album on peut betité c'est-à-dire on est des choses de sa musique parce que ceux qui y ont des choses de foot à studio pour na propre poche na yo c'est-à-dire au sali banzembo on peut bimi au bénéficier na ngopété c'est-à-dire on est comme peut-être que musique escroquer yo ozo comprendre c'est bien c'est-à-dire ceux qui vont linga balanda message au falaise ko lobela bango te ke botika ko lesa musique et les sabino ya ba message tout ya on a tout le baba sortie médiatique ya fali asala kango te pona ko ya ko lakisa bango ke nga na danger te ceux qui vont batama yele bozwa ka ba parole o ya ko lobana kati bo salela ngo bo ceux qui pe mokoki pe ko salela ngo te bo lingi pe ko salela ngo te botika la ka ba loko nde bozaka wana yango lelo to comme mona fali première dame morobo ya Côte d'Ivoire à ça ici manifestation na tout le monde il fallait se retrouver na ba grand messier na ba grande star bango nous société pour ani za rabinoté des faut se poser un peu la question bando benga falima welisa mais peut-être ba vie na binopé et ça rabo se retrouver parmi place au peut fallait se retrouver ka faut penser que fallait que na komi quand ça yé moko na ba manifestation ya ba grande star ya ba star bande bastara minene yo bisanga ba soirée neti ba balmen wana fallait que se retrouver kuna et ça fallait fouti billet yemo ka ko une soirée bongo mais ce sont des idiots ah bon baza ba idiot bato ba bon ba idiot oyebi mundele ndo organiser eloko na e mpa mundele logique ozo comprendre très bien est-ce que muto a invité te na soirée to ya muto ça la présentation ya greffe na ye fallait futa ka bien maman ka kazu avec ake ko se présenter ça pourtant ça l'invité te ozo comprendre tout ça là et pour nini bozara na vie à ko se retrouver na ba milliers wana mais moi bo se retrouver ça parce que boza limité c'est parce que bozo ko ça la vision te bo se limiter binomoko alors limite chaque limite na musala ni so limite ezalaka ozo comprendre est-ce que le peut comment peut te vendre boy to ça peu promotion ya pasteur Moïse Mbiye le 19 mai to kuta na stade de martyr avec pasteur Moïse Mbiye ba ange ba ko kita le to ko yemba
oh oza muto rien ne change me vie ne changer de to kutana pourquoi le Mandika s'est retrouvé na carte ya promotion ya pasteur Moïse Mbiye parce que ba la qualité ya musala ba l'évolution ya musala na ngai yango sali que na zala parmi bato ba koya pe ko lobela stade de martyr parce que mon kolomba ange ba okita to ko kumisa nzambe na ndenge ya mabe to ko binela nzambe na ndenge ya mabe avec pasteur Moïse Mbiye le 19 mai oh oza Jézabel oh betaka zeke oh vino changera te oza ba problème makambo belé makambo changera te boya le 19 mai nzamba c'est la biso ba manière belé pourquoi na se retrouver na carte ya promotion ya batuana parce que ba l'évolution ya musala nanga c'est très important mutu nyeso po évoluer il faut zala na ba armée oh ba yebi ke mutu soto bengi ya ko ya a kota présence na ye européen sa soirée na biso elengi ozo comprendre et pourquoi na ba manifestation nyeso ka falinda se retrouver ka c'est parce que ba omoni na ba armée oyo ceux qui présence na ye et assister et ko sala sous makasi ozo comprendre to yebi biso sur les réseaux sociaux fali en bien ou en mal on a peut ba to ba ko lobela kana ki mutema mabe parce que ba fan est révolté ozo mona en bien ou en mal les premiers au 30 fallait zanga rater ce que balma na otala mais muto yo ba lobela ke mingi baza nani dior pas otala muto ba lobela ke mingi o kinda ibisibino trois producteurs baza on a ba proposer à Québec un double stade de France mais a osano ki sakata c'est là on fier est-ce que yebi sanga producteur ya bongo soka bibe ke ko produit vient na biso peut-être na yebite so na ko tia nani na niveau ba producteur wana na Congo neli dokena ba loko c'est musicien to ba loko ce que soto bito keno na ba loko na yebite ba producteur wana soki ba yiko proposer bango ba wela mbango mais fallait ça qui sakata asa no ba fier ozo comprendre ça dit mutu nyuso musana et comme la rabiso même ta biso to story ne to ba content na biso na réseaux sociaux mutu mo yo proposer mo bo ça les promotions faut nous on a que réfléchir parce que na bi ba qualité na nga na bi que so na yo ça les missions na nga dans le loko e ko koma voilà ozo comprendre lelo na sali na okende na sali 3 ans na rite boté nzambe ya loposo to okende na 3 ans pourquoi zo garder nga parce que bi que oze lema ce qui malika za to ze belé ba mida baza ba ser na biso ba kapachula baza mais malika pe na ko perdre était pas ça parmi belema pourquoi ba garder nga parce que on tala ba biloko eza kati na nga on perdre ba clientèle c'est ça ils ont ba contrat né les rasco fali ah bon voilà mais tout le monde inde on a biso migeniema oyo azo sala pe promotion ya fali o to iboki ke ba te belé ba ra ofinga fali na kiti na ye mais tout le monde y peut à kiti liboso stade azo sala pe na promotion ya et ça Sony Miguel moi je pense que Miguel a se révolté yemoko na vie au moins il loko to benga dignité parce que ngana ya bona na dignité nazala nango na personnalité nazala nango pe na dignité na personnalité na ngezali ozo comprendre très bien mais ce qui na komi ko lukana comme double discours triple discours na komi révolté alors tant qu'on comme révolté au perdre ba crédibilité o tika na crédibilité kana belle famille nao na batu nyoso yo ko vendre la bango crédibilité ne so perdre yango parce que to yoka ayamba papa mpasu na plateau na papa mpasu la ibisaka bi yo za na problème na falité ozwande problème soki na bureau ya fali mais oya o latisa fali et comme ça yo oza naître tant boloba koza naître wa mami lela te ba mami lela na réseaux sociaux bazate na YouTube pour na naître azate bazate na réseaux sociaux et belé ba comment ba naître c'est parce que ba pesa ba opportunité on a permis na falité et belé ba comment ba naître à se révolter neti mige ozo 1000 chances ce qu'on a problème na bureau ozo problème na falité oh comment un pire ya haine au côté d'un pire ya haine pour nous luka ko déstabiliser muto yo oh yebi que un jour azaka force na yo ya vie ce que le corps comme révolté yo moko ne mutu obimi comme ridicule mais yo za contenté comme on ninga zo ça la promotion pour la concert à Fali abiazani naître
il y a comme ça la promotion ce qu'on commence à promotion est sonné tout peut-être né ba ibisi biso que peut-être au côté mo bokuno ba révolter yo yango ningo sani to zongo za au milieu du village ezate o yamba na plateau no point de critiquer mutu mo o yo vanda na ye a ce qui ça quand une fois na vie mutu asunga yo a ce qui soit une fois na vie. Vous comprenez? Sorry. Hein? Au milieu du village, ils étaient moutons, c'est qui soit une fois dans la vie. Pour bando yamba. Ceux qui sont au milieu du village, ceux qui sont naître, nako yamba moutou na plateau té, pour bando ko finga moutou. Il faut na yamba pe moutou azan na plateau, akoyi ko ça la critique ya musique et non ko ça la critique ya vie ya moutou. Marambo Italie côté professionnalisme ya moto vie profession. Oui, et c'est bongo Kerit. Et c'est bongo parce que tant que ba kozo milieu du village mais entre-temps o yambaka batu bazo toute la famille ba bordir parce que yo aura un problème na bureau mo boy. On s'est révolté, on comme on a révolté. On se comprend. Mais tout le monde n'est pas à émoter. Tout le monde frère la monsieur Ken piana oyaye et puis famille na et puis ba ekolo ba contre Fali Poupa Ken pe oya bien. Et ça va histoire montée. Ce qu'on a au monde biso tout oya ko lobela Fali toi ba bénévole. Tout ça ba bénévole biso moko to yebi ba bénéfice na biso na makambo to ya ko sala tant to ya ko lobela Fali. Très bien. Fallait faire ça mutu contenter banda na bateau ba banda ko lobela Fali. Yo mo te vient à beta combien de tours? Magi ba vient à baza bateau bazana ba début ba carrière ba Fali. Mais vient à beta combien de tours? Nenge lelo yé ko s'installer, s'est positionner. A sentir que yé moko na banda ko s'est trompé. Azongi c'est vrai. Biso nyonso to ba bénévole. To ba bénévolant. Muta fallait ça mutu nini contraté. Nengo kota ki nengo bima. Parce que ça dépend nengo kota ki nengo bimela. O kota ki nenga ba parole bien. Tant bo bima ka bo bima bo komi ko finga, bo komi ko créer ba makambu. Ce sont des histoires montées. Mais tant que vous faites des choses montées, bon que non kana nenga loisir hein. Mais loisir est comme la biso ba réalité na vie réelle. Oyo sala loisir pour na vie ya mutu. Oyo sala loisir na likambo mo boya lokuta. Okosa o fondé. Mais na ndenge ya vie réelle boye. Nzamba za juste. Pour fali tanga osunga yo. Tant fallait osunga nzamba zo mona. Il y a bien contribué à la carrière à Fali. A contribuer à la carrière ya Fali té. A contribuer na propre chaîne na yé. Parce que yé ce ka ya ko lobela Fali pour na ba intérêt pe ya ba boni. D'abord bonne on na film majorité baza ba warrior. Kerit na émission na vie. Soki mutu émission ke on na vivre na pour intérêt te ko ça le kuta. Biso nyonso na mokilo monde entier to vivre na intérêt. Ozala na intérêt nga pe na intérêt. Non seulement l'intérêt ya matérialité, même l'intérêt même moralement physiquement to se soutenaka. Soki na vivre na Kerit ya ka pona mbongo te peut-être intérêt na ngeza conseil a pesa kanga et ça la que no évoluer. Très bien. Et ça déjà intérêt. Et par rapport à dire il y a bande quoi Ken et tout ko traiter Fali pour pas les marambe belé s'il faut qu'on paye sa conseil soit pour le baquet et ça conseil exacté et ça ba banalité pour te ça la bongo azana bateau pour bazan entouré na o ba réfléchir saka mais ce que je continue comme ça bongo c'est-à-dire et ça ba délire on linga ça là et ça ba histoire montée o azonga mi sepelisa azonga mi sepelisa. Et ça la fallait le rotin. Vous pensez qu'à ta biseuse to lobela fallait ta biseuse to ke il fallait ozaka fallait. Fallait otika ka fallait. Ata boki ko sala en pure de haine. Pour na ko luka ko déstabiliser yé. A ozala ka fallait pour prévenir depuis bo bandi ko déstabiliser yé. Ba contrat peso ya kaka. Azo la ki sabatu pe kaka nzela. Azo continuer ko orienter pe kaka batu. Malgré vos ça en pure de haine. En pure de haine. Vous continuez toujours à déstabiliser, mais il y a Zaka côté, mais pas dans la Sabine là. Fallait aussi que la fallait.
fallait changer, il fallait quoi parce que Ken a eu ça l'émission, a déstabilisé, fallait quoi a fallu. Ah bon. Mais tout le monde il fallait pour pas à faire il y a des activations à la visa oyo, va te belé même tout le monde bah exemple bah maniqué et tout bah grâce mo oyo. Mon kilo betambola qui ba désactiver ba visa na bango tout le monde fallait pour pas une émission oyo lobby bien. Akoki ko sala yango aza une opportunité wana akoki ko benga ba annuler visa et tout na ba ko sala yango te pour eza le roi zo perdre en fait énergie naé c'est mieux à ça la marambo est important mais pour na yo à lire comment kende na bandeko ba lobela ka fali pour pas ba dire na bango et tout ba critique na bango envers fali pour pas yo za pour pas na ko désactiver surtout bandeko ba kenda na mikili ya poto. Oh peut-être pour écouter une fali pour pas amutu malamu. Bon mutu asungi yo na di. Obi kabiso kala to eba mutu pa ke poto fu bateka lupango ebi. Oui. Kala peneza ya Richard ebiti. Kala peneza ka soko ebi ke pour que ne poto surtout na ba famille o ta musu ba kola na bango na ba dollar na ndaku te. Pour que ne poto il faut bateka lupango pour que poto eba to be bateka ba lupango pour ki ba poto. Parce que beaucoup na muzu na mutu mo boye ande ko na bino te a meme bino poto. Mais fallait peut-être on même ba tu poto a aussi un peu muta comme esclave na été. Aussi un peu comme esclave na été. Mais sauf que il na yo moko. Obi ke muto asalinga mangambo famille na nge salité. Voilà. Ça dit peut faut ça mambo c'est ça malgré les esclaves na été. Mais tout le monde va te belé ba téléméli des mères boy n'habité il y a mabé nini au des mères à Sali d'après Malika. Il y a mabé parce que des mères tant ya ka réseaux sociaux na kala na e tant banda ko lobe afali na sika atika la ko risale remarque te ba sekana pe fala bando sa pe ba clip abanda pe ko bimisa musique asala remarque te poani des mères fakasa remarque n'époque wana tant ya ka sika. Vous comprenez? Parce que na ebiso ke mutu nyonso ayaka pemena mutu n'intérêt. Pour ceux qui lelo koti ba confiance mo boy koti. Boko mi ko luka obise. Tant ba lo ba ke ko za le milieu du village ko za le milieu du village. Lelo Vincent lo ba ke za au milieu du village. Mais lelo ba traiter ka za ka warrior. Voilà. Pour nini pour malgré lo ba ke za au milieu du village, mais le ko lo bi ka malamu afali. Ba bi ko za au milieu du village te pour lo ba ko za au milieu du village. Mozo lo ba ka bo lo afali donc ça dit ko za au milieu du village faut lo malamu mabe afali. Donc pour nous lelo ba jeunesse basé au milieu du village bazate ba musicien yo kana yebiso ba jeunesse au milieu du village soto landeli ebele ba rato opportunité pemé na fali azwa photo te azwa considérer na ba buzoba na bango ebele pe pona buzoba na bango ba rato opportunité pas fali ba sekena ko se défouler et puis ba musicien locaux. On comprend. Au moins que côté na zuité na kinata côté mo bona ke ka ko se défouler. Vous comprenez? Et belé. Mutu ko netia Virginie. A senga même émission ta pona une fois. Ba pesa été. Skoto benga inani. Aza révolté. Ouais, révolté. Na mona ki vidéo moko oyo circuler soi-disant ya to papa mo boye mkolo na baba ke so tonton pour moi to mona vidéo na ina tindela kiyo o mona ki yango azo lobani to critique ka fali pona musique kaka musique pona ka loyauté ya musique polémique kaka mais so oza ongo comme rival ya fali en tout cas oyo ka douleur obina fila yimbaka mais quand na page na ye afinga fali to benga ba révolté c'est-à-dire tout le monde est sauf Dieu lelo des mères peto chaye na liste wana na liste ba ken ba koti lelo ba liste ba Virginie Manganga la liste ba wana ye baka ye nga sala na bureau te wana ye bien nga na yo pesa opinion nga selon acte na lo bele fait banda ko pesa opinion o apesa ka banda opesa ontanga yaka réseaux sociaux sika tanga bandi ko lobela fali sika tanga to comprendre que te yaka na déjà apesa ne de opinion asala ne de ba remarque. Mais pourquoi bando sala remarque on a kana moment oyo parce que beaucoup na ba assurance parce que bona ba bureau mo boy o bo cible ata bo sali mabe ba défendre pour na bino peut-être.
Bon, c'est un peu quoi, papa dit, bah, d'être directeur patron certifié. Il y a F victime. Il y a F victime. So, bah, c'est plein de clips. On t'a une caméra. Moi, si mon journaliste, c'est un Nana Bodouga. Yemo ko Nana Bodouga, la surnaturelle, il y a ta caméra. Interview, mobile naïe. Vous comprenez? Très bien. Si vous avez comme une nani pour ça, vous pouvez opinion. Pour ébélé plutôt, il va te voir, ébélé plutôt, on avait ma vraie peut-être la ceinture en haut. Parce que nous moninga, fallait ou rien. Fallait ou rien. Ah bon? Atamabe, fallait. Ngata fallait la ticket et toboka. Non, ce bateau va critiquer quand on va en ça qui toque, ça style. Les style, la mode. Les mode, c'est un bon gars, la ticket et toboka. Voilà. Oui. Attends, la chemise, moi, tout le monde chemise, on va saluer ce qui est nini. T'es style la chemise des abongos. Donc, un vrai warrior, a ça la critique n'a falité. Bon, sur la bina, fan à Kérit, cause à fan à Moutezani. Cause à fan à Moutezani. So, moni na moni Kérit n'a pas bien dans son a Kérit n'a privé. Très bien. Pour nous exposer au thé. Parce que dans les pays qui ont bâtiment, on va séparer na ote ba lukaka ka shit na yo, ba lukaka eloko no moya muke pour on va y ba profiter nango. Parce que tango eu ta pa na nga muto na fa na Kérit. Na yebo maman na miso bâtiment de le baka Kérit penda il amba na tena séparer na ote ko parce que peme na bateau to yebike ba so ba vandika ba zela ka bofunga ka porte pas so ba funga ba ba ti ba kamera ba vandiko seka ba vandiko pesa ba raison. Parce que non ça on ndeni. Donc tout le bas lilo malita za content. Non kende. Na peso ba piste ba exemple mon typique. Pour papa dit ba diète dans tout monde directeur certifié ya F victime aza patron ko le ka ba directeur ba musicien belé. Comment kanati? To bi misa pena directeur ya orchestre to tie on pena papa dit ba diète. Comparaison ce que patron ba télématé be ba kima ba kota bandako. La terre ma ba voyage. Ba kota bandako ko to bimisi chaloupa. Sous les kauka. Pas zouzou. Abeta na président papa Fati Beton. To bimisa siko. Ba zalate wa kima. Sko ba to bongo ba za pemi na lifa, ba monike lo mo boye e simbite boye ofana na pasi ba tia kamera ba kete master clip ba sala ki ngaya ta fola sa di clip ya mo lili. No yo lo ba te. Esenga ka mo lili wana zala. Mais n'habite de yomo pe ko komona clip wana est-ce que critique e mabezate ngam no lo bata fola étiquette toboka no lo bakeza style. Oh, clip qui toko makambo tout bien qui toko makambo tout OK. Et puis pour nous c'est pas clip ya ba ministère locaux ba ça on peut caneti oh wana za. Ah. Non c'est pas nango. Oh. Assurance on a ba ozwaka wana so za mo bureau mo boza na poto abengaka yo bo solola bien na ebité so ezaka ndenge nini bo sala ngonde nini ato déborder ebike bureau no yo défendre. Le bureau au sein le pardon pas fali. Au sein le pardon mais entre artiste a osa humilier pour na biso ba vrai a fali. A osa la humilier. To na ba bitumba mususu to bunda kutu pour na ba révolter nyonso o ba se révolter contre fali. To bunda na bitumba on est silité. Parce qu'on a yo muto za na kati. Au niveau yo pesa bango ba audacité lisusu ya ko bakisa charge liko mambo biso to linga to silisa. Voilà. Pour to silisa ba détracteur nyonso. O ba yeka pona fali to silisa. Ba kanga minoko pour venir ya Charlie pense kenda. Azali Azali. Voilà, justement Malika, je pense que tout le monde qui fallait pour pas oyo à lobby que batuni question normale les losoko beti album na yo et que simbité réaction aux années. Fallait pour pas répondre très bien que à Kokota studio à Robandela notamment repé ça ba raison sur album na simbité za pour la songolo to pour na. Beaucoup mo ko se bat makambuti. Beaucoup mo Macron de pays senga na beta arena. O nga kutu bakanga sogi nini o nga ikutu studio kuna machine esala ki sopende nini. C'est clair. Le tout ça là pourquoi bo lingon dimate ke bo sous n'époque wana ti.
Appréciez l'homme à son époque. Autre temps, autre mœurs. Appréciez l'homme à son époque. Et le corona est zanga bango. Yango moni soki basali shit na ba musique na bango, ba ko kondimate ke te biso pe de to beta kala, to binisa pe batu. C'est vrai. Soki bo ba légende, bo beta pe musique na époque na bino bo binisa batu. Vous comprenez? Bon, c'est pas ça bateau. Mais n'enga qui le plus ceux qui peuvent aller poser une question. Que vous mettez que musique moi aussi mais qui te zala clair. Que oui mais oh ils sont époque de bisoté. Et un mouton a colonisé époque oh ils ont que musique est raté. Ce musique n'est raté, c'est tout à fait normal. Biso peut en époque de CP bateau. Mais le plus qui n'a pas raté, un mouton peut embêter parce qu'ils ont raté. Azali. C'est que Baptiste Amsou le bateau forcé caca. Mais il va forcer. Bazo forcer ce qu'on forcer wana. Il y a des hommes mais on a victimisation. Bazo il a condimate que tout forcé, bon il condimate que et puis ezakate que on va bête pe kala. Na ba o sika génération lelo. Ba comme il bazo forcer na ba on peut parce que je n'ai forcé ni pour temps ezana nous. Oh, ezama boza jeune té. Et ma kolese yibama. Tala yango moni fallait bête le comment ka bien kota boîte té mais na masangate. Ça fait partie de la vie à Moutou. Ça fait partie de la principe de la vie à Moutou. Au moins, la vie pour réussir, il faut dans le principe. La vie pour réussir, il faut dans le principe qui est réussir. Moutou a un principe, tu as un batuniama. Moutou niama. Moutou a un principe, il y a partout dans le qui est à kaka. Il y a souvent même na boîte, il y a si concert, na chanteuse, na kata boîte. Mais là, qui est des zones après comme là. Bien, on te tellement que, ok, au souk, on a un imbetu. Parce que Moutou, il y a que là, on a évité le combien de chances. Vous comprenez? Très bien. Mouto qui rola na wana oyebite ba poisse ni azana ola na njoto yo poke ka ko sangisa poisse etikali. Yango moni lelo bato musu ba komi ko beta musique en forcé pour ba yiba bango déjà makolo. Ko buka na te. Ba principe au falaise nango. Même na ba joueur ba pesa bango. Pour tout temps ba komi ba joueur ba musu a te. Ba joueur on peut se baser ba mo ba miyebi ba joueur ba même asanga mingi na vie ya kuiti ba landa basi ba suka ba vie na bango izaka ba carrière sila eza parmi biloko oyo tala ke to mo na vie pour non réussir tala to landa exemple ya Fally Ipupa to zoka ka artiste et musicien moko boye to mona to zoka modèle to zoka modèle fallait za modèle c'est dire ce que nous réussir na vie doit quand même temps ya ko luka ko capter au moins mbala na salaka au réussir na vie. Ozo comprendre. Moi so vanda mobalo vanda na mwasi na imoko nana ketchup ba fan. Ta facilité to iba musicien so ke kana café musique kuno ke kuta musicien mo déjà avant na mo borne mo bowana ba meli biloko makasi ba meli so ba sisi to ibi ke suka ngo ezaka ndako. Yango moni ba musicien belé ba se retrouva ba na 10 20 bilongi différents. Mosusu comme hôtel au moins na e. Pour nini aboti na race nyonso pour na nini excès ya ko melo place ke ko suka e boti mwana. Pe mabe na bango nde basala bato ba préservatif bango baboya. Ozomona metala Fally avant nana ketchup ba fana na ye lelo mwasi nyonso ba komo benga ba fana po yeba ke mobali azaka fidèle il faut o tia kombo ya ba fana pour comprendre que mobali aza fidèle moi ka été o ba fana nanga pour comprendre que moi yendo za confirmer ya mutu et comment te ye ba fana nanga. Donc ça dit ba fana et comme combo ya modèle pour nous l'accepter que yendo za moi si confirmer. Au senti niveau. Très bien. Il fallait élibiso ba style ba suki, fallait élibiso ba style bilamba, fallait élibiso ba style mambobele, a élibiso sur na style ya ko confirmer que ce qu'on nous confirmer que oh za moi si nga confirmer faut le baba fana nanga. Vous comprenez? La fidélité comme le roi Bafan. Même na ba Gaulois. Oh bazana basi na ba confirmer. Ba beta pe kama kamboana te oh ba fana nanga. OK. Oh spiritas, je regarde moi si n'était au bafana nanga. Ça dit fallait même la biso modèle ya confirmer mutuke, ce qui moi soit confirmer bafana nanga. Ozomona. Très bien. Ça dit fallait des exemples à suivre. Tout landa oh fallait le non non yebisa ba loko. Ce qui boko landa oh fallait le ba te kerit.
lelo tamusu na loba parce que na mon commentaire mobo Malika yepe moi ça libala mais akoma yo lobe mais nga bando lobe la faliti na non célibataire bobo sani et là qui ça que depuis na ya ko découvrir que Fally a aux légende ya mboka na biso Fally za drapeau ya Congo c'est par là na comment lobe la Fally sikoyo est-ce que cause la mariée au cause na préférence té est-ce que cause la mariée ils ont permettre ngate na ya ko définir qui est mutu ozo sala drapeau ya mboka na biso est-ce que ningi naza marié na tikiti na ngapona banda ko finga baton désordre je pense pas. est-ce que cause la mariée et ko pekisa ngana ko lobaka Fally za richesse ya mboka Fally za cuivre Fally za diamant pona nini. Voilà. Voilà, Josmania Malika, je pense qu'il va devoir être la biso partout dans le monde. Mais n'habitez, s'il faut que le artiste ou l'album est Simba quitté en fait, ou Barry collé dans la télévision, qui dans ce album là, Simba qui est dans songolo, tout le monde artiste est pas là. Est-ce que vous avez peut-être un rôle d'artiste est mon songolo, ou vous déclarer que l'album là, est-ce que Simba c'est sa cause qui est artiste est boui derrière. Les problèmes ils en viennent à bout, ali comme qu'on s'est victimisé mingi. Viennent à bout. A comme qu'on s'est victimisé mingi. Tout ça là, eza kilo ya kolobaka que et un mutumo bazo coloniser génération. Fally a oti ko ça na nzembo mo bo été raté pas zonga studio. Alors ça la té. Et ça la maté. Et ça la maté. Quel album est raté, faut. Et raté nini. Parce que to comme na niveau au senga sikoyo, ceux qui pena batu boya na 100 000 na bango. Ata ba 50 personnes. Fallait c'est la biso pe ka titre 50 chants. $100,000. Mais puis que va te douter non hein. Ba douter non nini. Ba faut pas douter non parce que na ba orchestre na bango ba eya kate. Écoute, ça coûte pas bien. Fallait tirer bino ba 30 000 ba 20 000. Après si bino pe ba cop. Mais que bato on peut ba ndima ta pe 30 000 na njembo za ma be po to yo ka bato msuzu ba message msuzu ba sili ka ba sele ba njembo betate. Maga pe 30 000 na yi. Et alors qui na marché na sepe na sac moko boye to lipapa o na lati na moni yango boye original na ti ba tepe kuna mais o tala yo mo bité o eza pena pirate o eza original mais malgré kuna ba tia on a moins cher o peut faire comme ça mongo no ka yebelo so maka moko so ma koka na nkaka ozo comprendre très bien ça dit mutunyo so o ebi valeur ya medei o ebi valeur ya bibi de la rete ya bibi de la rete hymne national ça dit en préféré ate kata katikata lupangu na e ba yemba e kaka kaka place mombo ya 20 000 30 000 ntembo esuka kana ndako mais l'habité pour nayo 2023 album ni ne Simba kité ah album à artiste eze belé depuis que na kaka bibi sagiti et depuis pas bibi cet album là et belé so na bina de tanga bato be baza choqué c'est le coup de bibi ça na moni ça la 40 000 vinde to ça la ka émission njembo esali vindenge mona nde to sala ba émission après muta bongo telema yeko lobela muta ça ba 1 million tamso na 2 semaines na njembo mais album a JB Simba et Simba te album a JB mpiana o Simba ezaka nini oyo ngobila kan yango nde Simba popeka koma mpango bileko ta générique kayon kande beta mais les gens de paix Simba yana banzimbe bele betaka ya Koffi Olomide netini yo ka ngoti na nzela na monaka moko bimanga ya chérie je t'aime ba yembela moi ça yembe mobile ne chérie je t'aime tu es mon amour mon amour na yo ka ngo pe souté peut-être que yo ka na tika la chanson net yo ka fait biso Blaise Boula chéra bona bima et metaka ka Saint-Valentin et ana ba tusu ba njema ba ngeza ka ba jour même ko ngai so ba depuis ki bazaka te mayele masala ta njema ne mo ba yembela ta le 8 mars et beta ba resona ka le 8 mars moi net vient biso Blaise Boula njema beta ka jour Saint-Valentin les 14 février moi beto ko wanga te to ko ignorer te jour Saint-Valentin aratate ah bon
mais ce que tu as ministère na mususu ba loko wana so bazaka mayele ba beta biso tele 8 mars ba sela biso ta maman Nzembo to raisonna ba ta beta na ote na année mais to bika le 8 mars to yo kaye. Voilà, mais qu'est-ce que nous pas à lancer des films à opération tiens micro de public yemba par exemple fali ba concert etika la royemba li susute kasi et ça va devoir mais faut appeler na ba tube bo artiste ala ba Nzembo te siko ya loko to loba tombo obimisa ba Nzembo soki ba fan na bino ba oyeba ngo te soko ke ko beta concert mi yembela ka yo moko mi sukisela yo moko soko sisi kita na podium soki ba komi ko luka ko sala bere ko teka ba micro de fale teka kasi bo bandaka awa omoni boza ko ba mpuku au moins ba ministère musuba ko ba mpuku par rapport à quoi yo kana on peut ce exemple oyo critiquer mutambo pour na suka mutambo ngekangi yo et boani pourquoi fallait yembakate aibo yembate autotine ya yembisaka peuple ayembisaka public mais bino mo suko na kata ba concert bokomi moi je n'aime pas quand je chante les gens sont assises comme à l'église mais on critique là qu'on falit on critique là qu'on falit il est pas bien pour ça là ça dit yango mo na tolo ba ndebe mission ceux qui bo Rolanda au fali azo salate boko tika la ka bongo baloko yo lingi kama baloko mingi. Voilà, Jasmine Malika, je pense que tu as remis déjà presque un souka. Juste une dernière question pour que tu aies en fait, billetterie, il y a Lyon et puis Bordeaux c'est déjà ouvert et puis tout le monde il fallait pour pas acheter biso affiche il y a concert là na Brazzaville où ils a VIP en fait na mars ah ben impressionnant par rapport à yango et puis numéro 5 na ba Warion ba mourir la bonne musique ba sombina no billet te basala comment pour que ba kende kozwa ba billet na bango na province kuna na Lyon to na Bordeaux ouais ba luka ba somba ba billet wini dianga na maman 100 jours maman 100 jours wini azanga position Nigo na benga ebonga azanga position maman 100 jours c'est le moment que bo somba ba billet parce que akena na concert ya Belgique akata on dit ba ça système a Kinshasa ba oteka ba billet na porte akota concert c'est le moment boke bo somba ba ni ba waka ono bo sombi ba billet te biso to ko sarate ezate ke ba billet te kami nango nyoso te silite boke ma bo biso biso au solde ba ben oni sold out au solde tu boye ba kapé mo ngote biso na bino to yeba na biso ngo pete za solde out yango ale boko mo peka ko lata ngo kaka boye na place biso to ko sarate non to sali solde te ba waka ono ba sombi ba billet te boke ne bo consommer ba billet na bino et si to sala solde malgré ba sala on a vitesse à makasi voilà pour concert na biso ezanano mais to tikali na quelques billets kaka possible to sala solde voilà d'abord rien bazo somba pena quand même et puis tala bo éviter tala ba musicien loko bo éviter kuiti pour yo ngoli bisanga au monde loko fola lo beza très important alinga na kuiti te yebisanga no ba retomba kuiti to vanda ka to ya to la muka boyo le 25 février concert na poto batela biso ba page na bango na encore arena oh le 25 février soko landeli bio moi tam so kuit dans ça kuit ba publier que ole mutu so aside comme ça kuit to sutuka ah boteki na page nanga ah nzambe bolongola omoni ba faire kuit solo bon passer message ah donc ça dit en tout cas Fally a totalement raison et puis bolanda o Fally au sala voilà ba warrior bo consommer déjà quand tu ba warrior toujours en attaque biso to ba warrior o toujours en attaque voilà je pense que va te rendre chez Belé Jasmine Malika mot de la fin et puis quelques salutations à bateau tout ba disposer qui tombe surtout pour Rolanda biso na émission lelo ba retenir ni bateau ba disposer qui tombe pour Rolanda surtout na ba loko o ba Rolanda ngai en tout cas bolanda o les jeunes amis na zoloba Fally eza pona bien na bino eza pona bien na bisoté bénéfice eza bino na basi na bino na ba na bino ozo comprendre très bien bolanda oyo parce que ngai Fally azaka
azaka vraiment exemple pour nanga. Fallait un exemple pour nanga. Comment on a monté na vision, monté na vision et puis aza déterminé. Parce que oh fallait aza détermination na vision. Vous comprenez? Très bien. Yango mi benga aigle na vie. Moto azanga vision au ça le côté. Moto na visa na vision. Imagine aigle koza likolo mapata maman na mbisi na kati ya mai. Ayepa kiti bo dodi epe na batala na ya matina ye. Yo moni fallait doda na ba vie. Batikala ka bo kidi ba boyi bate ba koti nzela nini ba bimenjela nini. Yango epesa ba victimisation na vie. O sali njembo simito komo lela. O kuna lela ma Denise na francophonie na zo mbongo te. O koto lelo ba bekisenga na beta arena. O koto yo album ngo njembo studio machine kufaki. Donc ça dit bon comment qu'on se victimiser ka pona mutu mo boye a c'est l'époque na mais bon on dit l'époque na été. Merci na batutu bolinga Malika Mania. Voilà, un grand merci surtout à Dada Oulu. Merci beaucoup mon vieux Gelor Boulango la ponctualité d'Alessandre. Alobaka pas ça laka. Et puis merci beaucoup à mes jumeaux Paradis Basuka Nzambe. Merci beaucoup Balobi Maman Nathalie, Maman Dina, mère doublée, Babi Maman Dina, mère doublée, YouTube, Balobi depuis États-Unis d'Amérique, comédie show le 30 juin. Donc Barozalawana, Maman Mboudi, en tout cas mélange ba comédien, Barozalawana et belé vraiment merci beaucoup Nayo, Maman Dina YouTube. Hein, de gros bisous à toi. Merci beaucoup à Nayo P. Voilà et puis aussi à Karine Biansaka cosmétique bientôt na Kinshasa. Cosmétique Biansaka, c'est-à-dire que les produits importés fena, les produits oyo et aussi mais qu'il y a pour bientôt tu repères sabino adresse là liée oyo mesure aux soins. Tous on a toujours pour nous accompagner maman Karine Biansaka. Un grand merci aussi à Oscar Maritou, les millionnaires en kilote, papa na prodige. Merci aussi à mon vieux les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas et puis aussi dans le restaurant Yolo et Zone à Dallas chez Maréchal Les Souvé et ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas bio chez Maréchal Les Souvé et ça à Dallas. Merci aussi à mon vieux Fader Maboula, mon bali à Libinja, vous avez contribué à la vision à chef de l'État, c'est l'émission Pomme Funèbre dans Combo, il y a Fader Maboula, ils ont mis bon on a venu Yolo numéro 9, 7e rue Limité, quartier Mateba, c'est-à-dire que pour nous reçoit service complet. Bandeko bana mikili ya poto, aussi problème na Kinshasa, on a pour ça passer la bino service comme il faut. Fader Maboula za on a pour la bino moi na poto, pour contribuer bon na vision ya chef de l'État. Merci aussi à mon ami Megra Mangwana les banquiers, sans oublier à Jason et Makassi là des Bundes et puis aussi à Maître Gaël Kiziki les conniers en doge. Maître Gaël, merci aussi une assistance ya Zaina à Hôtel Abisso Pesico. Merci vraiment l'équipe Mobimba, Afrique Elengi Télévision, Richard Tessa derrière la caméra et puis aussi Afi Sinjuzi na réalisation. Merci surtout d'abonner à Bisso Bapesa Bisso confiance. On va continuer pour passer Bisso confiance. Je pense que tout le monde a bongo au prochain numéro. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.